innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yangonde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu na domaine aérien avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yangoyo, ya mokwake na mapate RDC. Ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute. Et comme il est lontim bananzuzi veut dire ma passa Airbus A330, ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo. Bozwa lix ezanango. Neti soki o matio kitana ote po confort nango ezana ba angle nyonso kobana na ba kiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye ba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen belé kutu batu ya ba faire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Non, quand on se pela kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple mbote na bino balandi na biso nyonso tu ya info lingala tika eteto fungola journal na biso pona kotalisa bino que 7 septembre 1997 7 septembre 2022 jour pour jour et ça dit déjà 25 ans depuis que fait maréchal Mobutu c'est Kokukungwendu Wazabanga akufa akenda na mboka ya bakokonde pona kokundola liwana ye journal ya peuple pona peuple et meki moi moke kolobe la parcours naye. Ekokisi lelo 25 ans jour pour jour depuis que maréchal Mobutu Seseko Kokukungwendu Wazabanga atikaki mabele ya batu ezalaka mosika ya République démocratique du Congo kuna na Rabat na mboka Maroc epai wapi akendaka kofanda elongo na libota na ye après prise ya pouvoir ya AFDEL dirigé epai ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Mobutu a dirijaka Zaïre pendant 32 ans mobimba ye abotamaka na ville ya Lisala na province ya Équateur oyo lelo ekoma province ya Mongala le 14 octobre 1930 na union ya papa Joseph Ugwemani pe mama Yemo na sima ya kosala ba étude na ye na Mbandaka akotaka na force publique pona kozwa formation militaire oyo abimaka na grade ya sergent. 7 ans après akozonga na vie civile Mobutu azalaka pe proche ya Patrice Emery Lumumba oyo atiaka ye secrétaire particulier na ye après indépendance ya mboka. Mobutu ako profiter na kobenda na ya Kasavubu na Lumumba
pona kozwa pouvoir alors que azalaka commandant armée nationale congolaise officiellement le 24 novembre 1965. Depuis wana Maréchal Mobutu akodirijaka mboka sans partage na ba réalisation na ye eloko ya motuya ezali unité nationale oyo lelo ezali kozanga na mboka na biso pe likambo etali kimia ezalaki cheval de bataille ya Maréchal Mobutu oyo aresisaka kopanza ba rebellion nyonso oyo bamekaka kolongola kimia na mboka biloko ebele tokoki komona na ba empreinte ya Maréchal Mobutu lokola makasi ya armée na biso kotonga ba édifice minene lokola palais du peuple, stade de martyrs, pont Maréchal, la voix du peuple, liste ezali molai na ba année 90 nde Mobutu andimaka kokoti sa démocratie na mboka nde ebendaka multipartisme yango esalaka ke mongongo ya opposition eyokana na koorganizaka conférence nationale souveraine dirigée epai ya fe cardinal Mosengo kasi ekomaka na suka na yango te pona kobota mbuma oyo ba congolais bazalaka kozela nde na 1997 Mobutu akozala chassé na AFDEL alors que azalaka lisusu na nzoto makasi te na sima ya opération na ye ya prostate nde liwa eyaki kozwa ye le 7 septembre 1997 na mboka Maroc. Lelo débat ezali kaka autour ya rapatriement ya ba reste na ye na mboka ya Bangkok. Masolo ya chambre basse à parlement bosimba ke honorable ya président ya Assemblée nationale Christophe Mboso a komaki na Bruxelles mokola mardi 6 septembre 2022 na batongo po na mission officielle ya mokolo moko héritier Mapindemi a pesibino ba détail ya reportage au Na cadre ya diplomatie parlementaire, président ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo, Christophe Mboso Nkodempoanga, a komaki na Bruxelles, capitale ya Belgique, numéro 1 ya chambre basse ya parlement congolais, accueil ko signé protocole d'accord et longo na parlement belge, visite oyo eza na cadre ya ba relation entre République démocratique du Congo et longo na royaume ya Belgique pour na kotalisa ke ba relation ezali kitoko pour na ko rappeler bino na mois ya juin et Koleka, président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodempoanga ayambaki na audience André Flao Bangomi Balé bazalaki na bobseki ya ancien premier ministre Patrice Emery Lumumba balobelaki makambo ebile. André Flao alobaki ba démarche sur place ezali pour na prolongement ya ba contact ba manifestation ezali très importante pour na ba relation entre République démocratique du Congo et longo na royaume ya Belgique pe lisusu amonike na niveau parlementaire ndenge ezalaka tango nyonso baza na biloko ebele ba préparer ba protocole et za na rôle makasi ya ko jouer pour na redynamisation ba relation en quelque sorte azali ko souhaiter et pas Yahwa pe président de la République démocratique du Congo pe ba ministre et longo na ba premier ministre nyonso pour na ko redynamiser ba relation na ba secteur nyonso. Donc ezali redynamisation entre parlement congolais na parlement belge ndenge André Flao alobaki. André Flao a profité qui na occasion na pour na ko lancer invitation et pas ya Christophe Mboso Nkodempoanga pe na parlement ya RDC pour na visite moko na Belgique ndenge ezalaka na match ya football et sengeli bakter basa la déplacement natina wana président Christophe Mboso Nkodempoanga pe parlement et sengela ki ba déterminer date tout pe période moko pour na ko kende ko rendre visite na Belgique pe na ko continuer ba entretien entre bango ndenge André Flao alobaki nde natina wana honorable Christophe Mboso Nkodempoanga président ya Assemblée nationale ya RDC akomaki na Bruxelles depuis mokolo ya mardi 6 septembre 2022 na ngonga ya tongo na mission officielle ya mokolo moko. Programme nae etalisaki polele signature ya protocole ya coopération entre parlement ya royaume de Belgique et longo na parlement ya République démocratique du Congo. Place kuna na royaume ya Belgique, président ya Assemblée nationale Christophe Mboso a signé protocole ya coopération na parlement ya Belgique héritier Mapindemi encore une fois de plus à Pesibino pas détail.
Boina présence ya président Christophe Mbosonko Diampwanga, président ya Assemblée nationale, kuna na royaume ya Belgique, protocole ya coopération na cadre ya coopération bilatérale ya ba député pe ba sénateur et longo na ba fonctionnaire bango nyonso bakoza na kati ya masolo oyo et constitua ki déclaration des principes na mise en œuvre concrète ndenge etikali na ngambo ya ba compétence ya ba autorité compétente ya ba parti nyonso mibale. Protocole oyo président Mbosonko Diampwanga a signé et longo na parlement ya Belgique yango ezali na ba domaine oyo renforcement ya ba capacité parlementaire administratif, développement de relations bilatérales par des échanges d'expériences et d'informations dans la question où est libre intérêt commun, échange d'expériences en matière juridique législative, en matière de contrôle parlementaire, administration parlementaire, makambo libre rapportage parlementaire, technologie et information, coopération dans la société civile, communication parlementaire, information des citoyens, relations et longo dans les médias, le sous makambo libre protocole parlementaire, nyon son domaine oyo et na compétence ya ba parti oyo ba fixé na commun accord pour na renforcer sécurité parlementaire officiel congolais et officier belge bango nyonso ba kosala ba visite réciproque na ngambo mosusu bo simba ke coopération oyo ekoki koza ba forme ya boyi ba mission officielle to ba visite de travail ya ba président ba bureau ya assemblée nationale ya ba parlementaire pe ba fonctionnaire na bango ba mission d'études parlementaires ba stage pe ba fonctionnaire ba formation diverses pe intention oyo ya ba parlementaire ba kosala ba atelier ya ba fonctionnaire ba atelier oyo ekozala ya ndenge na ndenge ba échange ba expérience pe ba information constitution ya fonds documentaire parlementaire pe ekosalema na occasion ba mission oyo tel que ezali défini na article 3 composition ba délégation oyo ezali ko relever na compétence ya ba organe dirigeant ya ba parti nyonso mibale en l'occurrence président ya parlement bosimba ke ba président ba parlement bango ba ko veiller na représentation équitable ya ba différents groupes politiques pe ko représenter na kati ya ba chambre na bango respective pe le sous ba fonctionnaire ba stagiaire bango nyonso ba kuza ba connaissance professionnelle oyo esengeli pour na ba travaux parlementaires parlement belge akosa la juge opportun akosa la appel ya soutien ya ministère belge ya coopération pe ya développement na oyo etali ba structure ba financement ya ba coopération oyo na tina wana dossier kozala soumis na ba intervention financière ya ministère belge pe ya coopération au développement na tina ya kotala makambo oyo pour na oyo etali ba mission ba parti nyonso ba ko examiner chaque cas particulier au départ il y a principe que ba frais à déplacement vers ba pays oyo et kozala bongo na charge ya parti oyo bazali ko visiter bongo parlement ya République démocratique du Congo a ko informer ba besoin nyonso azana yango parlement ya royaume ya Belgique et longo na ba programme socio ya coopération pe ya partenariat bango ba kotala ndenge nini ba ko bénéficier enfin ya ko assurer réelle complémentarité pe le sous protocole o ya coopération ezana durée moko indéterminée kasi ekoki kozala revi na demande ya parti moko président ya parlement pe parti o ya protocole bango ba ko veiller na mise en œuvre na tina wana bango nyonso ba parti ba signer protocole d'accord oyo ezali bongo signé na double exemplaire na français. Masola primature pour la Kotel Sabino Kuna depuis Kisangani ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayeba solo na ko solo la na ba député nationaux ya province ya Chopo pa iwapi bayaki kotali se ba problème ya province na bango ko sisa na ye masolo na bango boye ba ke premier ministre directement ayeba solo na ko échanger na délégation ya cadre de concertation provinciale de la société civile ya Chopo pour la nango elongo na héritier Mapindeli. Na mission de service na Kisangani chef-lieu ya province ya Chopo premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge abetaki masolo pour na ba question etali ba infrastructure électricité na secteur ya santé pe makambo ebele boykoki se ba député nationaux ya province ya Chopo bango bayamba maki mardi 6 septembre et pa ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge président ya koki se ba député national Simene Samuel ye asala ki point liboso ya ba panzisango alobi bango bayaki bazali bongo satisfait na masolo ba betaki elongo na premier ministre na séjour na ye azakuna parce que alingi azonga kasi a considéra ki ba question oyo ezali bongo nécessité ba échange et salemaki pe etouchaki ba couche sociale bango bazali kokisi ba député nationaux ya Chopo bayaki wana pona ko beta masolo elongo na premier ministre pe ko poser ba problème ya ndenge na ndenge pe ba rappela ki makambo misusu parce que bango bayebi ke premier ministre ayambaka bango na
mois ya septembre et outi koleka ba rappeler ba problème ya chopo oyo ezali ko préoccuper bango mingi likambo etali courant pe lisusu ba problème lisusu oyo ezali kolobela makambo etali banzela na ville ya Kisangani bazana ba problème ebele pona makambo etali nzela pe na ba territoire ya bango ya ndenge na ndenge mingi penza pe na centre ville ya Kisangani bazana ba problème ebele pona makambo etali santé ba hôpitaux na bango ezana ba équipement ya malonga te wana ezali masolo ba betaki elongo na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge boenati na wana à travers programme local ya développement ya 145 territoires bango balobi bazali reteni na budget kasi ba rappeler kaka na premier ministre pour na centrale hydroélectrique ya Chopo oyo ezali bongo na 18,8 milliards na kati ya budget ya 2022 boye pona bango Ecofin batalisi ke montant oyo ezali ko exister kasi kaka pona Chopo te pe lisusu pona Kakobola Katende boye ezali ba 3 centrales oyo ezalaki ciblé na ngambu ya Ecofin pona tina na Assemblée nationale oyo bazali ko réserver na tina na bango 18,8 milliards boye bango bazali ko tendre vers le 31 octobre soki to komi le 31 octobre sans engagement na dépense oyo boye crédit oyo ekokwea na annulation na tina wana balobela ki pepa ya premier ministre makambo ebele oyo ezali ko salema na province ya Chopo. Boye premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a clôturé une série ya ba audience na ye na ba différentes couches ya population na province ya Chopo. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a yambaki pe délégation ya cadre ya concertation provinciale ya société civile ya Chopo. Ndenge atalisi libosa ba panzisango Alphonse Longongo président ya cadre ya concertation provinciale ya société civile ya Chopo. Ye abimaki lokola porte-parole na bango alobi ba question socio-économique pe sécuritaire pe ya gouvernance nyonso elobamaki pona oyo etali province ya Chopo makambo ya zamba pe makambo ya ndenge na ndenge ba betaki masolo pona oyo etali 3 points sur le plan politique au mien sur le plan ya gouvernance pe lisusu sur le plan socio-économique pe sur le plan sécuritaire bango ba présentaki ensemble ba préoccupation na province na bango oyo ezali lié na ba attente nyonso oyo population azali kozela mingi penza makambo etali social oyo ezali nde ba problème de base na bango balobelaki makambo ya ndenge na ndenge balobi bazane sengo na présence ya autorité oyo aye na province na bango pona ko partager ba question nyonso pe oyo etali environnement parce que bango nyonso ba ibiki organisation ya pré COP 27 ezali occasion pona l'état aye bana ko présenter na monde entier que République démocratique du Congo azali ko disposer ba zamba ya malonga pe esengeli a bénéficier na ba avantage na yango. Na kosilisa mission na ye kuna na Kisangani bosengeli koyeba ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a visité ki usine ya ba maison préfabriquée kuna na commune ya Kisangani encore une fois de plus c'est héritier Mapindeni. Na demande ya gouverneur ya Chopo, Madeleine Nikomba, chef ya gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, a soukisaki mission na na Chopo na visite mardi 6 septembre 2022 ya usine ya ba maison préfabriquée na commune ya Kisangani na quartier Kilanga na 9 km na centre-ville avant kokoma na aéroport po na kozwa bongo vol na ye ya kozonga na ville ya Kinshasa. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alekaki wana po na komona ndenge nini réflexion ya usine oyo ezali organisée gérée na agence congolaise des grands travaux entreprise oyo etikali fermée depuis 2014 et sengeli ko relancer misala avant ya kozwa avion na aéroport ya Bangoka. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge asalaki état de lieu ya misala ya réhabilitation ya aérogare ya aéroport national oyo d'après commandant provincial ya aéroport Godard Wamba Makola alobi misala ya réhabilitation oyo ezalaki lancé depuis 2017 avant eye banako katana pona kozonga na mois ya juin 2022 donc misala oyo ekoki kosila dans 4 mois boyi libosa ba panzisango chef ya gouvernement atalisaki objectif ya mission na ye na province ya Chopo na boyi alobi alingaki nanu ko annoncer na population ya Chopo ke koloba na bango merci pona accueil oyo ba réservaki kaka epai na yete mais lisusu epai ya délégation mobimba oyo ba accompagnaki ye na cadre ya mission oyo annoncaki déjà ba étape nyonso alobi et sengeli vraiment ko sala état de lieu ya province pe lisusu ko effectuer dimanche
contact moko populaire depuis ba réunion ba conseil à sécurité par la suite visite importante na cadre ya énergie pe ya sport et longona visite ya stade pe atalaki yangambi pour na ko lancer pré COP 27 a Monique à s'exprimer wana pona makambo etali mission na ye ezalaki bongo epai ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe lisusu alobi bango nyonso ba clôturer mission na bango lelo ezali bongo rencontre elongo na ba force vive esengelaki kobeta masolo elongo na ba député nationaux pe ba force vive nyonso pona koyeba eloko nini bango bazali kokanisa. Donc premier ministre alobi ba komi na suka ya mission azali ko souhaiter bonne chance na ba équipe nyonso oyo bakutana na bango na province ya Chopo mosala eleki kitoko bako continuer ko mener ba action oyo bango balingi ko mener na cadre ya engagement oyo bazali kozwa particulièrement ya programme ya 145 territoires oyo ezali ko banda kalate ndenge premier ministre ya ba warrior atali. Toujours plus proche, Yababaz Naye, honorable Rigoberta Kumunde, Akitaki dimanche 4 septembre, na cité des anciens combattants et Paiwapi, Akendaki ko sensibiliser, Banagnon, Yaba anciens combattants, na Oyo et Talibongo, enrôlement, Bolanda. Ayambamaki lokola Yesu na Jerusalem yenani honorable Rigoberta Kumunde bakiselaka ye yaya ya baleki okita na ye na cité des anciens combattants epai wapi ye abotama pe akola bana cité bayambaki ye kitoko na kovanda na bango kobeta masolo bana cité bodo balobi ezane likambo mabele mame lokola motolu ya honorable Rigoberta Kumunde ekunda makuna bana cité balobi ya baleki cité bodwe na yo ekomi ya kobeba surtout école oyo oyebaka mingi na kombo ya liloba école oyo ebimisa bato ya ndenge na ndenge école wana lelo soki okiti kuna otali okoyoka mawa po baban ya malonga ezalaka te bana bafandaka na se école ebebi penza na ndenge ya mukete kosilisa na bango masolo na oyo etali école balekaki na likambo etali courant na cité Baudouin courant ya malonga ezalaka lisusu te depuis miyibi bayiba bakable ti lelo SNEL ayana nukozongisa yango te surtout na quartier K quartier A na quartier B molili na molili net na kati ya libumu bana cité bazako vivre na ba condition moko ya bien te e bongo tango honorable Rigoberta Kumunde ya baleki bakiselaka ye mwana lukunga ya tongo azwaki maloba lokola ye alalaka te alobi akobeta ba porte nyonso kino courant ekozonga ya malamu na cité des anciens combattants pe alaki bango ke akobeta tour na école liloba pona ko trouver solution na ba problème nyonso ezwami na école wana Rigoberta Kumunde ya baleki asukaki bongo te asensibilizaki bana nyonso tu ya ba anciens combattants pona oyo etali bongo enrôlement vacances na biso okosala yango wapi ndenge tokosa poto mobilize bato nyonso mpona peke bamona ke yaya baleki mpe aza na bato ebele baza nsima na ye eza te bamona kaka ngai bazomona elongi na nsima te eza na wana tondenge na bitumba soda so ake bitumba azobunda yebiki bandenge mosusu mpe baa na nsima ntango tuna ntana buba baza te soda yeba osanja mwa litumbu atimi eza toke naka napulaka bokili ozomona te na ngiki de jour la nga na telemi nazoloba batala peke bato bazali ebele mutu muteye bandama na wana bato combien 50 200 300 aye na bato mobilisations nango makasi tosali mwa mitiki mwa kitoko mingi. Du 1er au 30 septembre, Bokende déjà Nabasiber, Eric Nyonso, Oyo Ezwami la ville province ya Kinshasa pour après enregistrement Oyo Ezali déjà Kosalema avant de velotérie Oyo Eza prévu na mois ya octobre ndenge Nathalie Kaila Kapenda atalisi. Kinshasa République démocratique du Congo boyoka lokola momesano ndenge amesana kosala masolo ya DV Loterie mwana mboka Eric Mwamba le coach le jeune lion Zambé ya DV Loterie a
PDG Eric Mwamba aye koyebisa bino ke masolo ya DV Loterie kala te. Tolobaki déjà le 1er septembre au 30 biso tobandi ba préenregistrement mutako sabino te préenregistrement ezaka na inconvénient ata moko te soko lingo sa mulongo te na octobre tango DV Loterie banda boyebi ndenge na bagence Eric Travel bat bayaka ebeli alors soko lingo tala mulongo te yaka déjà kosala préenregistrement tolobaki bien obeta DV Loterie na bagence Eric Travel soko yi sur place eza na $5 ya tour oyo masolo ya passeport ezate oza nango bomba yango na ndaku yo mutu oza na libanda ya mboka komitungisa na yo te yo mpe okoki kobeta DV Loterie na Cyber Eric bino mpe bato boza musika bobanda déjà kokomela biso na WhatsApp to enregistrer bino et permettre bino même kobeta DV Loterie à distance mais kobosana te tolobaki très bien to répéter yango bien DV Loterie année oyo eobetama sans passeport donc so oza na passeport bomba yango e permettre yo soko gagner nde tosala o ba démarche ndeko tika na yebisa bino ke Cyber Eric awa eza ya kosamba te soki obeti DV Loterie awa zala na o surke États-Unis eyambi yo donc déjà les premiers préenregistrement ezobanda le 1er septembre et okendeti le 30 septembre octobre DV Loterie bani soko beti oye koleka mpona kozwa accusé de réception botu na ngani nie Cyber Eric eza bongo na limité 11e rue numéro 119 quartier industriel référence Oleki INPP au Poussani en face ya Serve Air au Komona Cyber Eric Masina, boulevard Lumumba, numéro 38, quartier sans fil, référence en face ya Kimbuta. Et bongo na Victoire Matongé, avenue Victoire, numéro 120, en diagonale na maison ya Mèche Olga Kabelo, non loin ya maison communale ya Kalamu. Kaka na Victoire, baza bongo na 12e adresse, rond-point Victoire, avenue Eyala, numéro A1, na station de vente ya carburant Erneco juste na rond-point Victoire. Bato ya Kitamo magasin na avenue Kasavubu numéro 3 quartier Joli Parc référence rond-point Kitambo magasin topé supermarché Facebook biso totomeli bino nyonso bonne chance na Cyber Eric oza bongo rassuré topoto ya kitoko na ville province ya Kinshasa eza se moko protiva piango ki para acheter ozala mukolo to mwana bino nyonso bosengeli komela yango Nathalie Kaila Stéphane Skandi yena zoko ya bien bébé pro azoko ya bien po ayeka protiva bongo bébé ni pipi se etumbana pota ndeko na malika mini mo ezolela makasi bo ezoloka ntina balabala yeka boye alia na pasi mwana oyo mwana kolia la pasi te eske biloko azolia oyo azosepela nango tala bébé pro ye aliaka kaka protiva bandiku naza kopesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo bébé pro banda kuma kuria aliaka kaka protiva butala ekole linai protiva kitoko na miso elengi na monoko misala na nzitu ya bana pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto protiva tala lelo yo bébé pro akoli malamu po aliaka potopoto protiva bina kuna chimagate aha bitso nyoso tokobina dansa babebe toke baya bayi yango chante kitoko nzoto makachi mboka mobimba echite yingiyo ha protiva potopoto kitoko pona babebe pro onde pesinga nzela na boucle journal ya peuple pour na peuple merci mingi na Nathalie Kaila Kapenda oya kumbela ki édition epai wapi azaki assisté pa ya Jardine Malembe na sima caméra tozalaki bongo na Igor Tingi montage simamaki na Christian Kangebe ni pe Fabrice Lundo mi journal ya peuple pour na peuple ezaka supervisé pa na moko héritier mapinde mbandeko botika la malamu au revoir innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation se ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi
ekomande domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebo ndimela ngai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence mpe noblesse moko hors pair boyeba mpe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomondaka na international bakompagnie aérienne de renom mpe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft mpe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire mpe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ya batelefone to mpe bautilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes first class mpo na bino bagrand monsieur na bagrand dame mpe bapersonnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique mpe ezali mpo na bino bosalaka baaffaire mpe bato nyonso baamoureux ya bavoyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na bameilleure condition ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo mpe bapaya basepeli oui CAA mfumu na bainnovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi